À tous, lelo naeli bino recette ya crevettes. Crevettes nanga yango yo bomoni eza ba poso, eza ya minene. Bomoni yango et puis naza pe na crevettes oyo eza sans poso. Donc na deux sortes ya crevettes moko ya classique. Naza pe na piment oyo pepperoni mix. Naza pe lisusu na manji na ngai ya crevettes, na jimbo simple, muscade, ail, et puis naza na litungulu, naza pe lisusu na tangawisi na otakaka mokie, na pilipili ya poussière. Bolanda ba video oyo etikali. Merci. Crevettes nanga yango oyo na longoli yango, donc na fungoli déjà paquet nanga. Siko na okende kosukola yango na mai ya mwa eau tiède eza moto makasi te. Siko na kolongola kaka babiloko oyo bomoni basinga oyo yango na olongola na pasango très bien. Après nde siko na kotiango na kikalungu. Na kotiango déjà na kati ya bassin. On passe yango liboko moko kaka. Voilà na lisusu crevettes nanga yango yo déjà na sukoli yango très bien. Nde na yebisaki bino na ba étape ya liboso yango na sukoli yango très bien. Oyo eza crevettes oyo na lakisaki bino ya classique oyo déjà balongola ba poso ezalaka pembe boye, misusu pe ya rouge boye eza, mais oyo ekokoma nango pe kaka rouge boye. Mais avant to sala yango to kalinga yango ezala na donc so eza mobesu eza pembe boye. Donc ba sorte ba crevettes ezalaka mwa mingi. Bomoni yango yo mafuta nanga pe déjà natie na moto. Mafuta nanga déjà yango yo natie na moto. Natie kaka matungulu. Après ekomi kotoka nde na kozwa siko crevettes nanga na 500 na kati ya matungulu nanga. Après na otia mwa nakomi siko na étape ya kotia crevettes nanga na kati ya matungulu nanga. C'est déjà. Après na kotango pepperoni. Après siko na kotia mwa muscade na biloko nyonso on a présentaki bino ba épices nanga on a lakisaki bino na première étape. Nazo kota yango déjà na kati ya crevettes. Moi na filmer ezaki po naza kaka nga moko nga momi na filmer na simbi téléphone. Merci. Crevettes nanga yango ezo toka ezo kalingama. Siko na kotia kaka mwa mai mokie kaka po yango moko pe bimisa mwa mai. Après mai wana ekobanda kauka, donc mai wana esili nde bomona crevettes ekomi kokalingama. Yango yo nazo finika yango natie biloko nyonso on a présentaki bino déjà. Yango yo na ye lisusu nakomi siko na étape ya kobalusa crevettes nanga. Bomoni pe nayebisaki bino oyo echange ya couleur ekomaka rouge. Yango yo ezokoma rouge. Mai oyo nyonso ekita etikalaka huile ya pamba nde crevettes ekobanda kokalingama. Crevettes nanga yango yo ndeka nayebisaki bino ekobanda kokalingama soki mai wana nyonso ekiti. Yango bomoni mai nyonso ekiti, crevettes ekalingami. Yango yo nazozela sikoyo nalongola yango, mais avant nalongola yango nakobakisa
pilipili ya poussière on a présenté bino nazotiango na kati na kotiango ebele penza te parce que natiaki déjà ba pilipili o bomonaki wana ya pepperoni nazobakisaka pilipili ya poussière parce que naza pena na posa eswa mpona ninga mingi crevette na pilipili. Merci. Crevette na nga yango oyo ebeli bomoni natiango déjà na salle na servi yango déjà yango oyo bozomona natiango bawana ya chocolat eza ba matungulu. Donc crevette kitoko ebimi très bien bomeka ndenge na sali nayebi ke mutu na mutu alambaka na ndenge na ye me bomeka pe ndenge nga na sali bokozala desi te bosepela nango makasi. Bon appétit, joyeux Noël à tous et bonne année.